prophète. C'est déjà étranger. Tout le monde en Afrique d'ici, étranger, tous mal à l'aise. Mukanda ba pesa te. Ambassadeur Nabiso tellement lobé la population. Yosa papa. Lobé la population. Ba président ba communauté. Bosa wapi. Communauté ya matanga pour ko ça. Eza communauté ya matanga. Topé communauté ça communauté ya matanga mutakufi. Ba cotisation bo chambu. Na minso ngunde komi passe par rapport à nini et comme apply online na online wana ba répondre te ne singa combien de fois na okende pas jomoko bo pese sans reine à Meka OK pas Joanna au petit na ba répondre te OK pas mutumo bo susu et simba donc ne pas mutumo bo neti lelo boy batini ngoke pa papa moko boy lisusu ne asabe pa papa ne fona kende na apply et commission ko moni policier mbango Ken France Télévision Ken France Télévision Ken France Télévision Ndemara Salande Makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de la fidélité et confiance. Vous êtes nombreux partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre. Kimia et Ingelo Mabota, Mwabino Bozé Belé. Kota la biso bandeko boza ko s'abonner o ba aimer bo partager o sala kitoko Kimia Mabota Mwabino émission la bino rendez-vous valable au doit rato sur la sur actualité to le bara sur bana to sala analyse par rapport à Mambeli Galambo na biso le to sur la mingi mamotali ba étranger biso ba étranger la raza mboka o Afrika ngela ndenge to vivre ne mambo kende to sur la on la raza émission biso rendez-vous valable avec Erzoum Bayo journaliste qui bon en un confrère nga to sala mboko yo to meka mpe ko solo la mama ba passeport mama étranger ndenge mambe okena mboko mo eke bien te ba congolais nso ba oyeba ke non na kaza mboko yo ba congolais mama mikande o mikeba keba belé to solo on a émission avec Erzoum Bayo donc il est déjà là on va parler surtout sauf rien on va faire l'actualité to ça l'analyse pardon par rapport à l'actualité aux le cas na mboko la biso Erzoum Bayo na pesio mbote pe oza boyi malamu na kati émission la biso. Ya bonjour Yannick Wenge, bonjour Yannick Wenge. Ya kimezali santé zalango kimia mais Afrique du Sud mboka oyo na mit oyo eza vraiment mabe. C'est au Afrique du Sud eza kitoko wana to kosi. Ba kontina biso bazali bazana mboka Congo kuna Afrique du Sud mabeza. Bon landa biso mikolo semaine moi soki 2 semaines 3 semaines on va vivre bien soutenir na mboko mbambangu policier na étranger bambangu mal à l'aise to comprendre na bato ba apply pour la mikanda bazarda na mikanda ko mikokoso na habité mboka ozo kende ya mboka comme ya liboso nanu à part nombre ma mikanda bandeko na biso bazo boma bandeko ba congolais bandeko komike ozo tambola liboso na mutu azate pe la sima no mutu azate mais au moins na mutu ka mobo eye ekiti bezo pesa téléphone ozu téléphone au pesi na sima na ngo ba cheo bambeli so oza mal chance ba bomio soki pe nzambe pe atsungiyo ba cheo kande ndongo na biso mobo ve da busa comme na c'était le vendredi vient to kutana mercredi ou mardi donc mercredi ou mardi na Rocky na kutana ye viendeni ya bien apesanga nga uno linga ke ne Congo a lire mboko vraiment mamna ke na Congo ata passe ça na Congo malamu ngamo pasiana na vivre ngo déjà na kufanya ke vivre na pasiana VP to solo ine peta normal to solo ba émission mo na salaki na c'est pas ba émission na boy le samedi na koyoka o viona ba che bambeli Velanga nani vela Kisasai ayisinga bilang pesina ngobike velo bache bambelo chembene ote anotambola na yo ke musala akute na mutuka moko boye et on bu etelini boso na e give the phone azi phone apesi wallet azi wallet apesi après wana bazu bacheye bambeli comment l'accès signe moi sabotage na mboka et là signe sabotage pour les étrangers l'étranger na minute déjà bazana nous ya mabe na minute peut tolo baboye soko kei la prison ba congolais baza ebelé na prison parce que bazoko kanga ba étranger na ndenge moko ya mabe bande so tali be ba vie belé ba au moins muto otambola mutakangi elongi
mukanana o sasa o ya sasa bato carte sasa wana futanga ba étranger ba plus âgé ba canceller yango ba étranger ba sumbongo te ba carte o ezaka soke na shop o sombe loko na oke na shop ba swapé diminuer moi prix ba étranger ba canceller yango pona ba étranger na ngunda ozwa yango te faut zaka na mukana aidi ya mboka oyo ozoma repage hôpital comme il faut futa hôpital comme ko futa mbongo au hôpital ofunga la fal ba singa ba 10 000 faut payer ça on peut avoir 3 000 rent au bandit traité 10 millions de dollars ça combien ba to ba biso ba libanda 10 000 na to go chango lokola ba 700 dollars ba 700 dollars au mona bato bachaka idée na Congo lungwe Congo na yoza traitement en Afrique du Sud soit na mbongo te vanda oza ke na ya na ngai te bana mbongo oza ke ote na ke na boka ngunda pe ngunda wana na salela ngunda ezali susu te ngunda nese na mboko ba pesa pe ngunda na miso ngunde komi passe par rapport à nini et komi o apply online na online wana ba répondre te nesinga combien de fois na ok n'est pas Jomoro boy pese sans reine à Meka ok pas Joanna au petit na va répondre te ok pas mutumo boy susu et simba donc n'est pas mutumo boy neti lelo boy batini ok pas papa moko boy susu ne ça pas papa ne fona kende na apply et comme ça moni policier mbango na policier wana oyebise kete ngunda na ngai ezalaki boye ngunda na ngai to sila ah nazo meka ko apply ba répondre ngai te etali bango ti ba kangi okei. Merci beaucoup. À ce moment, il y a des gens au bazo visager ba na mboka na biso ba na Afrique du Sud ba ya ba mo raso bozo beng bango biso bango bozo ke bien te bango mo boko sa bango okolo ba nini na bango ndi ba te na ngolo ba bandeko yo nyoso bango na ngolo ba je Afrique du Sud bandeko ba na Congo boya na binote boya te na be sora mabolongo mbote pas azali moi c'est qui moi ça pembe sora mabolongo moi ça pembe oh bazala Congo boya na binote hein mukondo ma pesi mbote pas azali ba balinga we Afrique du Sud ngala ebisa bandeko baza ba yela bango te et comme ina musala nanu musala comme que yo étranger bitumbe komi aux étrangers musala et comme il passe comme tina ma musala et comme isko semaine oyo ba ko na ma classe ba ko na école ba no mikana normal te ba bimi ba bien baza mikanda za bien te ba longoli mwana na école ya l'état ba longoli mwana sko na mboko tanga bwana botanga mwana na privé eza passe ozomona ka biso ba étranger makama nyonso soleka ambassadeur na biso azolo beloko trato ya pona mwana nyonso ambassadeur sika papa fidèle na pesi mbote est-ce que papa ambassadeur na biso pe oloba ta mo likambuté par rapport ba marambo parce que tout moni ba ambassadeur ba Zimbabwe ba sabima ki pe aloba ki ndé ba ozungsa bango ba ndeko na mais o ambassadeur na biso ya congolais mona mboka mona Yoville oza siko aloba ta mo lo moté pona communauté congolaise o ba okima to mo landa na ba policier le roi likamu ambassadeur na biso na pesi no mbote papa Philippe hein? Papa fidèle na pesi mbote jour na mona ki na Gambela ko solo na mona ki ambassadeur a solo la bien par rapport à ambassadeur a to ki ne poko na mona ki un papa moko un vieux apesi bana espoir malgré a réaliser ki angote ba mama Gambela pesa ki bango espoir ya bazoi ba mama bazoi moi lo te da tout mama Gambela bazoi lo te c'est bazoi lo ko to biso presque ya na sengi na ambassadeur na biso na mona ka lobaki bien par rapport ya ambassadeur poko ayaki na Yoville asoina ba mama Gambela na minutes oyo ambassadeur na biso faye bake biso ba congolais na Afrique du Sud toza na danger mukanda tozo zwate ato apply ezo bimate bazo refoule batu congolais aza à l'aise te na mboka oyo batu bakene misala au moins musala bene ba kwenyoso ba che bambila ba road block esalema ba o cheke mikanda tina mituka
Au moins la papa qui est maman bimi di banda a fungol papa qui est musala papa baya ok na ti a ke kuna bakangi Babe mobali na prison. babe mobali na alors pembilo benga pa lese abengi pe mobali na under arrest bakangi mobali na yo ozomona so mais président Fatia kota ka lobaki ba étranger bozonga maintenant lobaki ba kongo pe belé mboko ba wolola ki siko ndeti na baka o Témoni, président Fachi, à l'obag loko, Babylon peut causer un soupçon de la gouvernement. Au monde, président Fachi est un prophète. Il est déjà étranger. Tout le monde en Afrique d'ici, étranger, tous a mal à l'aise. Mukanda ba pesa te. Ambassadeur Nabiso, tellement lobé la population. Yosa papa. Lobé la population, ba président ba communauté. Bosa wapi communauté azara matanga po ko sa bala eza communauté ya matanga tope communauté za communauté ya matanga mutakufi ba cotisation bo chambongo communauté ba communauté ze belé na mboka oyo communauté ya président Janvier communauté ya président Mavungu communauté ya wapi communauté nyoso wana président Anderson communauté wana toza na posa nango sikoyo nde to vivre communauté wana parce que biso ba étranger awa tozo kangama air nyonso komi mangu na mangu okoti na bisi boye ata bata mituka ba mo batambola mituka ezali ola mutuka na danger motambola ngo ndenge nini so tamboli boye ba okute na mbila ba télémission ba kangi yo mutuka na yo eke na parking na pe koti ya la police na efutama chaque jour parking chaque jour mais yo zandani ambassadeur na biso papa tellement pesa ba congolais espoir. OK, merci beaucoup. L'histoire ba passeport to ba pe to lobela on peut aussi ça ba passeport ba baki mageza ki di kolo na micho komi 2500 congolais faut un passeport après to ba nini marmokin to ba nini marmozalila yo za journaliste aux analystes to solo la lelo la micho congolais à s'attendre na nini par rapport à makamozo le ko kanga ko refoulé ko pimela mikanda na minute oyo congolais à s'attendre na nini parce que quand nous tolo ba maman za des mois politique pour mambo bandi avant que te banamba mon passeport kitaki ngola kenon ndego zo passeport non zo mboka non batu ba retenir ni congolais nyoso à l'émission bon comment ils ont à l'émission oyo tout monde na passeport kitaki nako kita soko zi passeport olingi oya ozo visa a na mboka eza jeter visa na mboka pozo ngo foso na Congo mona lo basali passeport eza ko kita mais pozo visa Afrique du Sud yo za na Afrique du Sud a foso na Congo zonga na Congo que wait permit ba 4 ans ba 5 ans pozo yango eza ba $1000 sko yo sala la sécurité sécurité bafuta yo toche 4000 rand 5000 rand toche le roi $300 ofuta ndaku $200 otika $200 otika na $100 ana osala nango nini mère na falata bon soko za wala momi na palente il faut osomana moi kecha bien moi lamba bien omona mutu ata mwana nzela ye mona mboko asoko milobela obiki na mboko ngala mama milobe na iba na Congo mais komi okubutama mutu ndeko no congolais ndeko congolais otambwa na nzela so milobela nzambe omona ndeko congolais mobo musisa mutu ekatani soke pa buka sa awa omona ba congolais mulongo ebeloki na kafa oni tension congolais ba bela tension bela na mboko la tension belé parce que souffrance est ma casse en Afrique du Sud. Congolais faut ba souffrir solo te ba Congolais ça bien bazali eza nyonso te ba Congolais musu ba vivra bien na moko bazali ba loka ba docteur loka ba ingénieur mais yo ça la sécurité loka mbanza bomo tozala homme d'affaires ozala na mbanza pas ba ange na ba archange bazanzinga na yo le seigneur de la ville Mohamed Moleka il y a président ba homme d'affaires yazo memara ba homme d'affaires oyo bazo luka ba se verser na Congo amemi bango akena wana Congo te wala besoin sala maini wana sala boy na sala mal bon mo we sala te ba biscuit basolola na Mohamed amemi bango na pas fachi basolo siko mutu oyo sala sécurité na otolo ba boy 11 à 2000 11 à 4000 rand 5000 rand siko
na mboko peso obi oluka sécurité oyo exemple ya 10 000 8 000 il faut que na mining na mining na basi biso munduki osala vanti balie yo ke musala osala ba na nimba boy aka na mboko nga babetanga masasi na masalanga d'office to sala na mining ma to sala biso bafuta biso mwa 8 000 rand to fanda maboye na butu to kaka po to la na se bakangi biso basinga bien bakangi biso basinga baibi esili batiki to bakanga biso basinga de 3 heures na hiver na Kimberley ti batu baye batu bamoya musala à partir de 7 heures malile koti lelo lembi o lelo lembi bamutu kuna na porte pi mais bino mabo ganga ezate bakangi bino na munoko so tala ba misala bongo to sala tala misala bongo to sala yango mona biso tozoko se do bunana kaka bongo nzamba zo sunga pe tozana baba joka cette cérémonie pe na biso ba moment moleka 3 fois king kabo po bonga na vie 3 fois king 3 fois bobonga la vie toi pe menya ba moraliser de bazawana ba princesse le sénateur a vie je reste toi ya je reste Issa chinois kayumba malembele mon ami Blaise Kioso masalanga Blaise Kioso zawana ozolanda manza bomoko bazawana ozolanda neto to za bien mais souffrance eza na mboko Afrique du Sud makati ba papa na ba mama o boza na bana na bino boza na Afrique du Sud awa o na pesi bino conseil bosala na aptitude ya kobenga kabango chaque mois chaque semaine après 3 jours 4 jours benga mwana no za na kati Afrique du Sud pe on ne sait jamais ba ko kangae l'homme soza la momi na palente ozolanda po na mboko ba bomba ko bimana ba chomba bien tala na ninde basala sur la JDT bakanga bana mo fleuri kuna baboto ni baba chomo na sima na ngaba cheba ba mbeli na basinama watolo banga te badakul bacheche ba suba mambeli tuko baboto bino ba peso stress mais batoboli osusu po fanda te mboko yo baboto bino biloko apo batimi na mbeli na sima suba mbeli na sima po bo fanda te vraiment il a passé na mitso yo Afrique du Sud tozolega ba moment moya pasi bandeko boza na poto bandeko boza wapi o boza na moyen ya sunga bandeko na bino bosunga baba bimata mboko ata Turquie ya pamba to mo bina wa yemo morali wana mutu stress eleki masala Solange Mboyo kutu ayebsinga bilanga azum mboko ngani na zunga na Kongo na zunga la théâtre Solange Mboyo azunga le théâtre abenga to na Kinshasa ozomona mboko za pasi. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mon vers la fin de cette émission moi le basuka ta mbote ndenge la poto kabona lelo parce que pas c'est ça batinde ba tala biso mambo ke bien te ya makamé ke bien te na mboka oyo pas ezali communauté congolaise to sanga to zala ini to mona ki nani ambassadeur ya Zimbabwe to moni ndenge solo na bandeko na bandeko nyonso par rapport nde baba ke bazonga basolo na bango to mona ki ya Mozambique ndenga solo laki to mona ki ya Nigérian ya bako ba Nigérien ndenga solo na population na pour la population zonga vraiment oya biso pa ambassadeur papa na respect nyonso to pesa rayo passeport ekitaki to sepela ki mais tout ça na posa pe kutana na ba congolais bazalaka na Yoville te eloko wana ba continue biso ba bosanaka ba congolais baza na Yoville kaka te ba congolais baza na Best Valley ba congolais baza na Rosentelville baza na Cape Town Park bana Berea ya to senga na ambassadeur na biso asala na tour ya kotambola na Jobour Mobimba atamboli na nini na Cape Town atamboli na Durban atamboli na Pretoria pona ba congolais bazana toke na Cape Town kuna ba congolais ba otambola lisusu te bazo kanga ya jete
ya mutema mabe bapapa bamama oyo bozala bana bino na Afrique du Sud botindela bao bambongo bazonga Congo mpasi eza na mboka mukanda baopesa te osala mukanda omeki ko apply online babeti système online jeki zengi barépondre bino te mpo okende na home affairs okutana ne babi te salango online yango wana place bafandisi biso wana buzoba. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3 fois W.Kin France Télévision. Là, si message et qui Mbokao et qui n'est bien things not going well. Donc, Maramozo qui n'est ma bé, na Mbokao, hein, Mbokao qui est ma bé, Mukande comme pozoa. Ils a pas si, Kokine Musala Kokanga, na hôpital comme Mbongo, so Koufero pour la roue na morgue. Bakundo po Mbongo, nyonso comme Mbongo, Kobo, Tezaki Ophélie, Kolo, na Mboko, Tezaki Ophélie comme Mbongo. En tout cas, Congolais, la mouka place aux alliés. Parce que Congolais, monsieur, le problème. Disons pas, Congolais, le problème. Donc, la question tu es au monde soro tamboli na mboka oyo. Batama boma. Bakomi et la majorité ce sont des Congolais. Moussa moni passe leki alinga ke simba kisi. A qu'est-ce que t'as simbi kisi wana boy? Allez, akutani kisi. Ah mata. Akomi boye bakongo tuni mamuna kizulu. Lokola kizulu. Bala. Tricage ti wana. Tricage ti na ba mama bakinganga. Mboko passe ko makasi. Mesdames, demoiselles et messieurs, Kimia engelo mabota mwabino. Bon on la émission to sali, photo ya la émission pe aboye. Dans le to LGBT to liwe raté to ino makaba Congo ba réalité ya maramo ba Congolais to vivre na mboka oyo. Mesdames, demoiselles et messieurs, tikate kimetika la mabota mwabino bozaki libaku otala biso Congolais sozali famille mo pe papa na maman ba auto kufa na Bes Valley et c'est biso passe biso ikisi ya lopango bazali so buka lopango wana to ebite mais eza passe makasi